Affrontement entre la population est et Zokoba pour la Koba non na ba casque bleu. Comité international ya Croix-Rouge pe ba leli parce que ba eu plus de 120 blessés durant l'affrontement au sali presque une semaine bazo senga kaka na ba kondiamboka ba lobali kambu. Nanga sous prestation ya serment ya président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso et Salemaki Kitoko pe président de la République ya RDC ne longo la mama Denise bazalaki présent beaucoup de détails na 4e édition na biso mokonelelo nulle part ailleurs donc tikala branché. Bozale belé liboso ba poste téléviseur na bino pour la na magazine kan benyo za mokonelo o nazali na sengo ya ko présenter bino tika to fongola yango elongo na bandeko ya parti politique engagement pour la citoyenneté et le développement ECD ya Martin Fayulu wapi ba annoncé matinée politique na bango dimanche 18 avril na terrain municipal ya Masina. Selon numéro 2 ya parti Oyo Devos Kitoko atalisi ko ba pesa kimbela na bango na autorité ya ville ya Kinshasa pour azoba mesure ya sécurité appropriée conformément ya constitution tokozonga mikolo zali koya pour la kopesa bino ba détail na oyo tali manifestation ya parti cher ya Martin Fayulu Madidi. Tolobaki yango le bandeli suite ya ba violence pe ba affrontement oyo ezosala mikolo o na Nord Kivu. Comité international ya Croix-Rouge bazu plus de 120 personnes blessées en charge pe ba mort bango ba leli parce que bazana esika kocha bango te bon na ba détail na élément suite ya ba affrontement pe ba manifestation anti-MONUSCO na est ya RDC. Comité international ya Croix-Rouge a enregistré plus de 120 personnes blessées na hôpital général ya référence ya Beni pe na Nzuso kuna na Goma. Bango bayambaki bato ebele pe bapesi ba matériel médical pona kozwa soin ya ba blessé kasi bakome débordé po hôpital na bango ezwaka kaka 43 lits selon maloba o balobaki bazali na espace moko très restant wapi batravaillaka depuis 1993 pona kofournir protection assistance na ba victime ya ba conflit armé pe ba situation ya ba violence na ba localité ebele na Nord Kivu kuna bisika makambo ezaka toujours compliqué. To rappeler que ba problème oignon se commis suite ya ba manifestation contre présence ya ba casque bleu ou la population ezo sala na est ya République démocratique du Congo on a kotalisa mécontentement na bango suite ya ba massacre en répétition ya ba civil kuna na Nord Kivu. Nombre ya ba blessés ezali compté ebele et ba nombre ya ba mort eleki déjà 12 selon maloba oyo elobamaki na ba responsable ya province ya Nord Kivu. Kasi ya kokamo ezali que depuis ba manifestation oyo ba violence contre MONUSCO et bandi gouvernement congolais nanu elobi eloko te. Yango bango moko bato ya Nord Kivu bazali kosenga que gouvernement ezwa nyonso na maboko pour que nyonso oyo esila. Kinshasa eleki partout. Prestation de serment ya président ya République du Congo Denis Sassou Nguesso wapi président en exercice ya Union africaine pe président RDC azalaki présent elongo na mama Denise et salamaki ndenge nini bolanda na reportage ya Nathan Siata. Grand rendez-vous ya palais du Congrès oyo ezalaki rénové vendredi 16 avril 2021. Siège ya parlement congolais et yambaki cérémonie munene ya prestation de serment ya président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso oyo azalaki relu le 21 mars 2021 pour la deuxième quinquennat. Nyonso e bandaki na 11h na arrivée ya chef de l'état congolais après ba honneur militaire à s'installer pembeni ya mwasi na ye maman Antoinette Sassou na hall ya palais de congrès et sikawapi couple présidentiel et bandaki koyamba ba hôte de marque na bango. Président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba homologue na ye ba chef d'état africain ba répondaki présent na invitation
Yandeko na bango congolais. Accompagné na première dame Denise Niakeru Tshisekedi, chef de l'État, a salué qui président réélu na première dame ya Congo Brazzaville. Même geste oyo ba président nyonso oyo bazalaki invité bazalaki yango au total bazalaki 20 mokoka. Après ouverture, il y a audience solennelle, il y a cour constitutionnelle dans grande salle, il y a congrès. Après lecture, il y a décision, il y a cours. Il y a le 6 avril, Oyo est proclamé qui résultat définitif, il y a élection présidentielle Oyo. Et Zala qui remporté na Denis Sassou Nguesso na majorité absolue, il y a 88,40% na premier tour. Président élu, Azala qui invité à prêter serment constitutionnel. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir royalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées. Cour apprenant qui acte peut investir ça qui est na ba fonction na ye ya président de la République du Congo pour un mandat il y a 5 ans. Na discours d'ouverture na ye, Denis Sassou Nguesso a déclaré que azali président ya ba congolais nyonso. Peuple a opté pour la kimia, stabilité et développement ndenge alobaki. Président réélu oyo wapi pe azwaki engagement ya kosala nyonso pour na répondre na posa ya population en particulier ya jeunesse congolaise. Lisusu azalaki na pensée pieuse pour na candidat Guy Brice Parfait Kolela oyo akufaki na COVID-19 maladie oyo ezali kotungisa mokili mobimba pe atalisaki ndenge Congo Brazzaville ezali kobunda pona kosilisa yango na kobanda même campagne ya vaccination. Président Denis Sassou Nguesso a prometaki ke ako poursuivre processus ya développement intégral ya mboka na ye na projet de société na ye ya sika oyo ezali intitulé Ensemble poursuivons la marche. Projet oyo ya mboka moko mobateli oyo na kati nango ezo kolisa kimia pe unité nationale ko lutter contre pauvreté pe banti valeur nyonso ko relancer économie pe oyo ezo pesa priorité na agriculture moderne oyo ezali mécanisé pour na ko pesa indépendance alimentaire na éducation na santé ya malamu pour na bato nyonso pe na habitat. Lisusu atiaki accent na likambo etali environnement na ko revaloriser bassin ya Congo. Cérémonie esilaki na parade militaire pe lisusu 21 coups de canon pour la prestation de serment oyo. Président ya Union africaine a tikaki homologue na ye ya Congo Brazza pe 10 minutes après nde asalaki déjà traversé na ye na kati ya bateau majestique ya beach ya Brazza pour na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Mokolelelo, association pour l'accès à la justice ACAJ, va annoncer arrestation ya commandant aéroport ya Njili longa ba collaborateur na ye pour na oetali corruption pe ba détournement bon na ba détail na élément oyo. Coordonnateur et association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, maître Georges Kapiama, a annoncé le samedi 17 avril 2021 arrestation ya monsieur Guy Mavumba, commandant ya aéroport international ya Njili et l'on a 4 collaborateurs na ye chargés à finance pour la corruption et détournement ya ba deniers publics pe le sous-fond en écriture selon ba information et pesami na maître Georges Kapiama, coordonnateur ya ACAJ, parquet général près la cour d'appel ya Kinshasa Matete. Babanaki mener d'abord enquête sur l'information au bapesaki bango na o eltandi kolobela détournement ya ba fonds publics na niveau aéroport international ya Njili.
sima ya banquête justice congolaise et collecta que plusieurs éléments où les alliés impliqués Monsieur Gu Mavumba pe ba collaborateur na ye Crispin Bissamwa Atana Siku expirant Mafuta pe Didier Mwak oyo bazali na détention na parquet général près la cour d'appel ya Kinshasa Matete. Kasi selon coordonnateur ya cash bango bakozala transféré na prison centrale ya Makala semaine prochaine pour kotala ba preuve oyo ezali retenu contre bango. Affaire oyo ezali à suivre état de droit oyo tolukaki yango oyo otie maboko na caisse à l'état okozwama pe chambre na yo eza kozela yo na prison centrale ya Makala même soki présomption d'innocence ezalaka toujours avant ba juger moto. Kasi soki ozali kotia maboko na libonga l'état yebake bakorate yo te état de droit yango oyo Kinshasa et l'équipe partout. Tozo yela gouvernement Sama Lukonde tozo continuer kolakisa bino bayeba nani bazalaki nommé lokola ba vice premier ministre ba ministre pe ba vice ministre lelo tozo lobela Daniel Okito ye azali nommé vice premier ministre pe ministre de l'intérieur sécurité décentralisation pe ba affaires coutumières ya République démocratique du Congo to découvrir 56 membres nommés na gouvernement et bagurieux et longo na chef na bango Jean-Michel Sama Lukonde o azali bongo premier ministre ya République démocratique du Congo na gouvernement ya Union sacrée pour la nation. Boyeba que 80% ya ba nouveau visage ezali signalé pe 27% ya batu bazali bongo bana basi bazui pe ba poste ya kitoko na gouvernement Sama Lukonde. Ezali gouvernement moko jeune pe dynamique na kati na bango tokuti Daniel Aseyo Okito Wankoi nommé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, paye à affaires coutumières. Patron de la sécurité congolaise, Azala Kiti Azala nommé secrétaire national chargé à justice et droits humains na UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS qui c'est qui dit, ye Azali moko ya baye o babunda tango molai au côté Etienne Tshisekedi wa Mulumba docteur o ya kufa tikabiso na opposition na kati ya UDPS moko ya ba combattant fidèle Daniel Aseyo Okito azali na mission ya kosokipe na la police nationale congolaise pe na force armée ya RDC. Daniel Okito ye a remplacé Gilbert Kakonde pe a gérer la crise et belé na niveau ya ba province de finae monene ezali ko maintenir kimia stabilité pe durable na kati ya mboka na biso to pesiye félicitations pe bon vent pour la mosala ou la kosala pendant temps ou azali na tête ya sécurité congolaise Kinshasa et l'équipe partout. Beltesco ezali ko continuer ko servir bana ya RDC batieli bino sur le marché lame de rasoir Nelson Platinum triple X bon na ba détail na élément oyo Beltesco musungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesala kosunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum triple X lampe de rasoir oyo atie na disposition ya ba congolais po na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali ko benga yango triple X c'est-à-dire avec lampe de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisila bakwa pe o arranger mutu mandefu sans problème. Lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo pesi sai na mitema ezali ke ba coiffeur nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okata kasuki na yo kitoko na elengi nyonso
tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yona basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco. Kinshasa eleki partout. Mokola lelo mokili momi bezo célébrer journée internationale ya lutte paysanne. Tout découvrir yango na enzela ya elema. Le 17 avril, Mokili Mobimbe célèbre la journée internationale de la lutte paysanne. Occasion pour la Union paysanne de souligner l'importance et pertinence de projet onésien. Il y a déclaration, il y a droit humain, il y a paysans, il y a l'union sur le travail dans milieu rural. Les travailleurs agricoles, les éleveurs nomades, les pêcheurs, les forestiers, les union sur le vivant dans la campagne. Le 17 avril, il y a l'Union paysanne dans le cadre de la journée internationale de lutte paysanne. Balance la plateforme socio-financement haricot. Fonds Oezali ko défendre pour soutenir la démarche juridique et politique initiée pour le développement de la personne et la paysanne. Outa 12 ans yangoyo, union ya ba paysanne bazo travailler pour le déploiement de l'agriculture, diversité écologique et échelle humaine. Kasi na Afrique pe na ba région sous-développée, ba paysanne bazalaka penza considéré te. Na cadre de la célébration de la journée à l'élo, tokosenga kaka na gouvernement congolais atia mayele na agriculture pe ko valoriser ba paysanne pe mingi mabele na biso o ezali très riche. Ya koyeba ezali que moko ya ba facteur ya développement pour na ekolo na biso ezali bongo kosala mosala ya mabele. Bamboka ebele et se développa na nzela ya agriculture ndakisa Chine oyo koma première puissance économique mondiale yango emikotaka na kati na bango moko pe basalaka mosala na nzela ya agriculture kozala na mboka monene lokola Congo pe ko importer biloko nyonso atako poisson ezali soni makasi. Mosala ya kolona ezali seul moyen ya kosilisa nzala na République démocratique du Congo. Et sengeli gouvernement ya sikasama le konde bazwango en compte pour que mboka na biso tozali na nkita ebele tolia biloko lokola madesu masangu fufu biloko nyonso ezala oyo ewuti na kati ya mabele na biso atako poisson ezala oyo ezali pêché na kati ya balak pe ba rivière na biso pomboka na biso etonda nkita. Kasi malheureusement to comprenaka te pour na nini congolais amonaka mosala ya agriculture to pe ya bilanga mosala ya zoba to mosala ya salite alors que mosala wana nde ekomisa bamboka ebele ekenda liboso pe ezala développé. Ndeko congolais zwa mayele kanisa pe mona loin. Kinshasa eleki partout. News, première chaîne d'actualité en continu Kasina Lingala. Tozo pesa bino bilengi ya nulle part ailleurs au Kozongo Kaka Awa. Bonjour, extrait ya émission na biso ezali déjà en ligne Maboke pe Kindoki politique. Moutaye na initiative ya état de droit bazo combattre. Moutaye na vision ya gratuité enseignement. Aye na sécurité, aye na vie sociale. Bazo bundisa ye, mais bazo bundisa président de la République ite, mais bazo bundisa nde peuple congolais. Parce que président azo lukande bola mouya peuple congolais. Parce que l'ancien régime touti na lobouakou. Touti vraiment na boumbu. Mais président Félix aye kolongola biso na kata boumbu wana, aye kolongola biso na kata prison. Aye kolongola biso bisikanso tuzaki neutraliser. Aye siko kobimisa biso tokende na kati ya mboka ya terre promise lokola bana Israël bazaki na prison en Égypte ndenge moko pe ba congolais tozaki na prison ancien régime yo ya Kabila na bato na ye lelo président Félix aye kobimisa biso na kati ya bombo wana aye komema biso na kati babengi ya état de droit gratuité enseignement social sécurité ozomona ke kimia za malamu na kati mboko nda ozomona loko président Félix
azokufela bango bazolinga ye te ozomona balinga ye te bayeba ke non président Félix azali na soutien ya bakongole nyonso na bakongole oyo bakufa na bakongole baza na bomoi na tata nzambe président Félix aza na soutien ya tata nzambe na soutien mpe ya Lucifer. Tozo lobela eza bongo émission Kindoki politique tozo continuer ko analyser actualité politique longo nande ko Anissé Loleka moi mboka Anissé Loleka oza trop Félix eza avina yo mais kasi eza trop Félix te non parce que non vision na yende za malamu oui ayena vision ke mboka ke liboso c'est pour cela biso le pouvoir en marche en sigle LPM, toza na sima ya vision na ye. Parce que vision on a oye na ngwana babengi état de droit, gratuité enseignement, sécurité, vie sociale, éducation, santé. Eza pour intérêt ya famille à Tshisekedi te, eza pour intérêt ya famille à Tshilombo te, mais eza pour intérêt ya ba congolais nyonso. Nde yango wana le pouvoir en marche, toza na sima na ye. En dehors de la monde, on a zélé d'amour, tout le monde bazala ko contenir et puis na ba école. Ouais, na ba école, on va contenir maman ba poème, ba nini, bozo bima bo salma comme on et puis en dehors on a na l'équipe ce qu'on a ba groupe ya ba église trop. Na l'équipe na scout, na l'équipe na groupe K, na l'équipe na servant. Ton longo na makambo wana suko pona ba na église peut tozo sala ba théâtre, ba journée ba Noël, ba nini, tozo sala ba théâtre. Mais soit théâtre on peut bandara partir en ndako par rapport à œuvre ça là ndako par makambo bozo ça ndako zo tungisa famille makambo bongo voilà et puis tant on a ko vanda na otala ba né au bazali liboso ton avana tabonga bi mais ngapi na ko sala boyeti mais nene bon ba bisanga ke yo amuno sa ba sa aventure suko soki o sala comédie mais ozana comédien te ba bengo aventure donc mo tu makambo sala ba aventure so pourtant on a art nde ba bengo suko artiste et ngapi na vanda na envia ka bato bazali liboso bene na biso ton atali bon comprendre bino na linga art minga pe fona saka art ndo moni pusaka ngai malgré na songo pe na banika katano belé famille balinga te mais quand beta no temo di solwana famille balinga te parce que motivé bato nyonso ba otala yo bato nyonso ba olanda maboke voilà et je profite à saluer papa Koula Modeste. Okay. Oui, papa Koula Modeste et puis maman Dada Moussama qui c'est là, Sophie Koula na Luanda, Donay Koula na Luanda, Jochette Koula. Donc bah moi t'as trop. Et ça est un peu difficile parce que papa Zoling a trop classe. Zoling a biso trop ma classe. Et ça bana basse, ça bana mi balle. Ce qu'on a papa pega comme ta salle ba ventine tingazate. Voilà. Yo la tient va bassin. En tout cas, mon a bassin naé. Sur ba théâtre on se bisayo, ya on na pas parler. OK. OK. Donc bassin trop okinechi ki boyem se mon appelle son bongo. Yo to okinde boyo zo kan il faut que côté mo batmo basala mo ba bloc mo bongo na kinde kuna na okinde boyete. Ce que mon wana classe ne, il faut que na boye pour kuna e mona na boye. Oyo na ndako bazela réussir se mona na ate. Et ce qu'on peut ba bloc wana. OK. Donc tant ce qu'on a ko vendre ngabité, bloc na ko même on nga boyete. De funa linga na concentrer ngo, na comprendre ngo pour ba benga artiste. Et maman Dada Moussama qui c'est là et avec vendre live papa bino moi na il faut ça à l'aise moi na faut ça kimia bien sûr l'ingénieur makamba classe to boyité mais t'allais la payer et là on est à 4 naï ce qu'on comprend ngo ne bon peut se opportunité au sama makamba za pour ça. Lelo tokanisi bino baibozalaka na secrétaire bolobaka nyonso epai ya bato nyonso comportement ya basi oyo babetaka masolo ya bandako na bango to mpe masolo ya basheri na bango epai ya baninga ezalaka mabe to ezalaka malamu bona na ndenge population kinoise baréagir na micro ya Hervé Zaka. Majoritaire na mokili pe na RDC basi baokipaka plus de 60% ya population de nature mwasi azalaka être social pe apartageaka facilement vie na ye okokuta ye na masolo na bavoisin na batu ya ndenge na ndenge mwasi azalaka mopaya te
bango bazali ebele na ba église na ba wenze kasi généralement mwasi asalaka commérage facilement motuna etunami est-ce que ezali normal mwasi abeta ba secret ya ndako na ye nepa ya bato te mpe bavoisin kobeta lisolo epa moninga eza nango mabe te ekomaka mabe soki yo moko olingi ekoma mabe quant à moi ezala nango mabe te mpona na vie ya lelo tozala na bameilleur ami donc eza ka meilleur ami ya nzambe to motu mosusu mpe aza na meilleur ami na ye donc likambo fo kopartage mingi bato mingi bakoma babela bamaladi mpo ana likambo babombaka na motema nayebisi moninga na mbai nanga sombela yanga boye soki ande moninga mabe ayoka mwa baloba nini ayoka mwa mabe mais so aza nde moninga malamu atrouve nango yango normal mbai nanga sombela yanga boye mbai nanga salela yanga boye so nde moninga malamu atrouve yango normal mais so aza moninga mabe atrouve yango kaka ekoma mwa ene mo boye etai na motema enke amoni ke moninga mobali nasombelaki nga basombelinga te nde place ene ekota yango bajeune fille mingi tokoma kobomba basekret na biso mpo aningi ke na boye moninga oso nayebisi ye ke ta mobali nanga selenga boye mpo oluka nini ke ate nga mpena ke luka mobali aselanga boye ate nga mpona alingaka mobali na ye comme conseil onga na kobakisa moninga malamu toyebi baloba moninga malamu ya nzambe me baninga malamu mpe baza na bango neti nga na baninga na ba malamu chance fula donc ye penza meilleur ami na nga bras droit na ngai le comportement na vraiment bien te tala kaka mbala la pese lo ka cadeau asinga zwa comme surprise isso ka kabeli yeza elobi te que ça pese mo ke ba obekela moninga na mbala nga pese na ba jara ba fille ba jara ba fille ba bebisa baninga tanga lo ba de mo mbala na zene na laka mo ke ba mbala mo che pression to ba je faire ça là ba art na ba latika ko za bien te tala supposa na pesi mwasi na nga chombo azwi chombo ye azwi yango akilasa moninga no mbala nga sene na iPhone mbala nga sene nga boy mbala nga boy tazota mbala ko sele yango te repese mutema likundu ye pa kende ko mba camarade na ye ata mbala na ya che pression et pa pesa ye mo inte kuna kutu ni re asembelaki nani chombo boy ngabi foso na ka téléphone va comme kala mais tant téléphone ya besoin de bien on comprend de base il faut ça là ça wana va pour la ngai bati que ça bien te bati ka po côté ba ninga mutema mabe quoi au senti donc cause logo boyaki la sa ninga ya be pousser akisa mbana na ta mbala na ya mwe asembela ki Cédric ay Cédric asembela moi c'est nini ngabi foso na téléphone comme kala donc écoute moi qui jalousie mon akati donc pour la ngai je fais ça la comportement na batika pour ça bien te ça vraiment bien te donc ça bien te so mbala sombelo loko le gardien les a comme secret à yo attends on a compris te na vena mbongo na sombi kaka pour ça la bien pour ça so que mettre la moninga on veut pousser moninga na wana pia qui ne pas mobile na ye a pression na mobile na za rentrer na mutu on a aussi mis un téléphone sur le numéro de chombo donc on comprend ça bien te papa comportement là d'abord ils ont mabe tu fais ça na secret à yo mo comment mobile na osunga yo que même ça ba ninga na sunga et bon so ba ninga ba komi na posa yo ko na moto ba za mobile na tu fais ça na secret so mobile so mi papa za yo mobile na za secret na wemsa ba ninga na ko secret wana faisara entre moi sina mobile za ni kambo lobi bo okiro lo ba za mabi e bele ba perda mabala na ngo apona biloko na bilobaloba tu faisara na secret papa conseil zara moko mutu faisara na secret so za sans secret donc les hommes doivent vivre bien. Il faut nous battre là, il faut faire un secret. Comme nous faisons avec ça, mon kiti. Conseil gars, moi on appelle si bon. Mutu nyonso na mokili mwasi to mobali bazalaka na parti ya vie na bango oyo ezalaka caché babengaka ngo vie privée kasi mpona couple marié la seule personne oyo koki kosola na ye sur nyonso ezali conjoint na yo. Pona basi esengeli ko éviter ko exposer ba secret ya ba foyer na bino malamu to mabe vie ya ndako na yo esengeli tikala na motema na yo même ceux qui eza na posa ya conseil il faut ko contacter muto o esengeli o azali na maîtrise pe o azali na maturité ndakisa pasteur to parrain na bino éviter kobeta masolo ya ndako na yo na famille na yo ekitisaka mobali na yo atako na famille na ye moko ezali pe ko exposer yo moko lokola mwasi azangaka rapport te esengeli mwasi ayeba ko gérer foyer na ye ndako na ye pe vie na ye ekosala ke foyer wana ezala durable pe stable
Kinshasa et l'équipe partout. Awande tosukisi édition ya KNB News ya mokona lelo. Merci Nabino Ozaki et Belé à Kolonanga partenaire le monde. Merci l'équipe technique et rédactionnelle. Ils ont la monsala qui toko ceux qui ont beau aux amonteurs ma bien ma caméra tozaki na Hervé Zaka régie et si mama qui na Timothée Kayembe réalisation et si mama qui na Nathan Siata toujours la coordination et grand lien à communication Jimmy Mukendi na bino tokuta ni ko ezali ko na souci moko ko servir bino ndenge bolinga Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya ba